koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bandeko balandi émission na biso mbote na biso ya solo toza na pasi pe mawa ya ko présenter biso reportage ya lelo tozo couvrir reportage sur le obsèque ya ndeko Gloire Mbongo azali bongo leki ya Eleanor Kinunga boyebi présentatrice ya émission na vie du public aote ko perdre leki na ye on tobité toza na elongo tokabula mawa elongo toye awa ko couvrir obsèque ya Gloire Mbongo bana matete bazeko kabula mawa na libota mubimba bandeko baninga pe bayebani yango toye awa na morgue ya Kimbaseke boyebi yango babengaka morgue ya Kimbangiste oya Kimbaseke wapi toye pona lever ya corps kolongwa awa tokokenda kino na matete bisika corps ekozala exposé kolongwa matete veye mortuaire esama wana bongo lobi tokokenda na nkunda kotika ye na ekuke na ye ya suka Gloire Mbongo azaki moninga Gloire Mbongo leki Gloire Mbongo ayebanaki na bato ebele tolanda reportage oyo tozali kosala elongo na kokodema tokoba reportage na biso. Au-dessus des soucis, je suis libre en Jésus-Christ. Nazanga kite
batinga mosika balobi nakoki te nakomaki mpe esije ya licholi nyonso mpona bilaka na yo otalinga na miso ya ngolu mokeli nayebi valere eloko na ye naza motuya na miso na yo papa tala yo komisinga ye bato batalinga bazokamwa eza nini yango omemi mikumba na ngai okomisinga ye masiya nango komisinga yo soki batalinga bazokamwa eza nini yango yesu yo komisinga ye zamba isaye yesu yo komisinga ye masiya ye kutu mwajikushi ya beni jini jishingani jisaka nikimpakapana ujitenga jabu pakabidi ya yesu wakabadilina jini jakabasunda nyoso bifa
Muchina chadikenga baka balola kaninga ninga kakeni bukola tonkupala kwa Yesu ikenga kakeni bukola tonkupala kwa Yesu ungezele pipa nyasa pipa Yesu weba koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kioka Kilongo TV bosabone ebele mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou bye.